mingi bakanisaka kindoki sorcellerie ezali kaka pona bafricain en général to particulièrement ya batu mwindu nzoka baminde bazali pe batu ya makambo wana ya kosakana te ya lisolo tokobetela yo esalami bongo na Londres ndeko apesi so pa fisto yoka lisolo oyo esalami na Londres bakomi yango tina ba journaux partout likambu ya somo mundele oyo ye asalaka na hôpital pembe donc aza technicien ya hôpital na morgue musala na ye ko bimaka na ba cadavre azwaka ba cadavre banzoto ya bana basi akenda kanango asalaka ba rituel yango pesaka mbongo ya kosakana te ba rituel wala asalaka yango pona intérêt nini. Est-ce que mbongo mundele o azalaka nango eutaka na bakadavre wana to ndenge nini to yoka pesa ngo kutu batu mwindu balalaka na bibembe sika te komona yango epa ya mindele ya lisolo oyo ekofunga lo misu makambo mususu o kaka batu mwindu te mindele pe bazalaka na yango lisolo tokobetela yo lelo. Lelo tokosola mingi makambo etali bongo politique ya mboka na biso avant to betela yo lisolo. Jean-Claude Mvwemba moko ya ba notable ya Congo Central akei bongo kofunda ba politique epai ya Maréchal Mobutu Sese Seko oyo tilelo nzoto na ye ezali bongo na Maroc afundi yango et puis akei kosenga bolimbisi papa Mobutu a renoncé na maloba oyo alobaka après moi c'est le déluge il est qui na Maroc. Je suis venu à vous, Papa Maréchal, me recueillir et me rapprocher de votre esprit, comme je le fais à chaque fois que j'en ai l'occasion de venir à Rabat. Les Bambouta de ce nous Congo disent Samba Kuluanku, Kosambi Kulu Kwenoko. Je m'adresse donc à vous, un des grands esprits du Congo Zaïre, comme je m'adresse au Bankoulou. Au Bisimbi, Congo, parce que je me suis toujours reconnu en vous pour avoir parrainé et fait confiance à mes débuts en politique. Yaya kaka na page oyo ya Maréchal Mobutu tokota de sao lelo toko rafraîchir yo mémoire comment est-ce que Mobutu s'est battu. Est-ce que boyebaka Mobutu akufa pona Congo? Boyebaka yango comment est-ce que il se te bâti pona kokena ba utenika ko négocier na Laurent na musée Laurent Désiré Kabila pona kimia eza na mboka enfin esimbaki te to rafraîchir mémoire comment était rencontre ya Mobutu na musée Laurent Désiré Kabila na utenika kaka lelo tolobaka yango batu mingi bautaka de la prison au pouvoir lokola pe Salomon Escadela conseiller ya chairman Moïse Katumbi Chapwe de la prison au Sénat ye tangu autaki ko soigner nzoto na Belgique azongi mbala moko il a été en fait nommé, je ne sais pas nommé ou élu sénateur a préféré Kibongo à Banda Kokende ko rendre hommage et pas ya Chéribin Okende Kibongo partisan ya ensemble pour la République après wana akenda Kibongo kota la famille ya Chéribin Okende tokozongi na na émission ya lelo voilà. Les morts ne sont pas morts, les morts sont avec nous. Ils nous voient, ils nous entendent. Ils ne peuvent pas venir dire au revoir à Chéribin Okende. Vous avez dit un camarade du parti, non. Il était plus que ça. C'était un frère pour moi. C'était un ami et aussi un camarade du parti. Jules Alingete au cœur d'un scandale. Jules Alingete mokonzi ya IGF oyo azali bongo kosala musala ezali komona na miso ya bato kasi balo badini badingelie 12 pona batsaye na se down balo en anglais on ne sait pas yoka makambu oyo mwana mwasi oyo abangite abimisi sur Jules Alingeti tokozo ngoka na émission ya lelo. Et monsieur Jules Alingeti accepte de me recevoir. Et j'arrive dans son bureau, monsieur Jules Alingeti me dit, je ne peux pas dire tout ce qu'il m'avait dit parce que... Maman loba nyonso. Et ça pensa désolation. Ba nyonso. Je pouvais kanisa makamu nyonso mais sauf monsieur Jules Alingeti a tant on a continué na bureau naie, en tout cas il peut porter plainte, moi aussi je veux répondre. Alobi yo il faut ko benga mutu nyonso ko yebise ko sali musala.
Maintenant soki ngana auto bimi yo ko ebisa mutu nyonso ke ngana auto bimi et puis moi soano kutani na e wat comment yo okoki kotambola na basi ya ba mauvais mœurs a telemi azui téléphone abandi ko benga je peux pas dire déjà Teloba maman. Matata Mponyo a critiqué le gouvernement souminois. Maman, je dis souminois, gouvernement Oebimi, baloyi TikTokers, bazana kati, batumjus ba musalate, ba reconduire bango, ye moko kutu mama souminois, balobi asala kelo ko moko te na ministère ya plan comment est-ce que ba nommé premier ministre Matata Mponyo asali parallélisme. Tant que bazalaki na 36 ministres ya pamba mais oyo basala la mboka ata gouvernement morote na nous sala ya ngomba. Matata Mponyo était au micro ya aîné grand frère nabiso confrère Jean-Marie Kassamba. Écoutez Jean-Marie, laissez-moi vous dire, autant c'est prestigieux d'exercer des fonctions comme celle d'un ministre des Finances. Dans d'autres pays, on le qualifie d'argentier national. Autant c'est prestigieux, autant c'est lourd du point de vue des responsabilités éthiques et morales. C'est lorsque, au me nommant ministre des Finances, que j'ai décidé de porter la cravate rouge. Oui, que vous arborez ce soir et qui est le symbole maintenant de votre parti même d'ailleurs. Voilà. Mais moi, je n'ai que mes chaussettes. Hein, vous avez les rouges aussi. Oui. C'est un symbole de la rigueur. C'est un symbole de la discipline. C'est un symbole de la responsabilité dans la gestion financière. Lorsque un ministre des Finances, ancien, demande à l'inspection générale des finances d'enquêter sur sa gestion, est-ce que vous comprenez l'essence élevée de la spiritualité? Laissez-moi vous dire que le symbole de l'État dans les temps immémoriaux, c'est-à-dire dans l'Antiquité, le symbole de l'État était confondu avec la spiritualité. Panique totale, panique générale na Kigali. Balobi Paul Kagame, président ya Rwanda, ala la kalisu soutien na ndaku moko 2 jours pour ali kobanga a éviter sika nini ba Congolais ba koya. Et comme kaka soki moi makelele lokola na Kigali depo moko ya ba armement yote kozika batu ya Kigali ba Rwandais batie ba kifunda na mutu ba ali kokima o ba Congolais ba ye ah ba ali koyeba ke éléphant est à genoux a telemi sika bo alinga banda baksio wana mutu alobi yango ene na biso Jérôme Sekana na RTNC landa ba propos ya Jérôme Sekana. Vous savez, Kagame chaque fois quand il parle, il dit qu'il contrôle tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Du sommet à la base. Il l'a dit. Et ce qu'il oublie avec ces services qui nous suivent, c'est que nous aussi nous savons ce qui s'est passé chez lui. Maintenant les choses ont changé. Il faudra peut-être lire mon édito Panique générale à Kigali. La promesse du président de la République, la promesse électorale, fait bouger les lignes là-bas. Quand il avait promis qu'il allait saisir le Parlement. Le Parlement est en train, le bureau définitif est là, le Sénat avoir une autorisation d'aller attaquer. Et je vais vous donner une anecdote. Il y a 2 mois exactement, ceux qui sont à Kigali sont en train de nous suivre. Un dépôt de gaz a explosé pendant la nuit. C'était la panique générale. Les gens ont commencé à fuir avec des bagages en tête, disant que les Congolais sont arrivés. Donc ils s'attendent. Vous savez, la vengeance est un plat qui se mange froid. C'est authentique. On est en train de nous suivre à Kigali. Kagame que vous voyez là, il est trop peur. Il a très peur. Il ne dort jamais dans une maison 2 fois. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo
nasalelo nini pondimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjo. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Loko Télévision bisika nyos tubo zwami. Merci na confiance pe fidélité bo pe sakana programme oyo Radio Lokole masolo et pa wapi to kuta na kapona kubeta masolo ya makamosali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala soko ebingai. Merci mingi kasoki mbali boso mona biso yeba ke kombo na ngai ezalaka Fiston Pelende tata ya Sedek yambo to batela yo lisolo ya mundele oyo alalaka na plus de 100 corps ba kutie na ba empreinte ya plus de 100 femmes ça yimbo na Londres bini bolo bakaba rituel alaka rapport ba africain noir metala sika bakangi mundele to batela lisolo asalaka yango pona nini e reporter ka nini yango to ko betela o lelo yambo to bete yango to ko développer makambo itali i politique ya mboka na biso tokota. Le Congo nous appartient tous. Si on ne parle pas Congo, qui viendra parler Congo à notre place? Est-ce que beaucoup? Voilà, c'est un peu ça. Alors, nous allons commencer cette émission par un communiqué nécrologique. La famille Lima a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur grand frère, petit frère Mathieu Landou Lima. Ye ayebani bongo na kombo ya Yantingi Makakadiaka. Yantingi Makakadiaka. Sera yoka lokole ya sabena mwana sera ba yoka lokole. Bande kubwaka Yantingi Makakadiaka. Voilà. Yantingi Makakadiaka n'est plus, il est décédé à Paris. Alors, le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Mercredi le 12 juin, visite de la mort des villes tanneuses. On va visiter le corps à la mort des villes tanneuses. Ça sera de 16h à 17h. Ça, c'est le mercredi 12 juin. Vendredi le 14 juin, à partir de 20h jusqu'à l'aube, il y aura une cérémonie de vérin mortuel à l'adresse suivante. Avenue du groupe Manouchian. 94 Katian, Victry-sur-Seine, à la salle Bachouche. Vous connaissez la salle, n'est-ce pas? Voilà. Samedi 15 juin, à 11h, l'enterrement au cimetière des Pantins et la cérémonie des prières. Voilà. À la suite de l'enterrement, une cérémonie bain de consolation sera organisée à l'adresse suivante. 64 avenue du groupe Manouchian, 94 Katian, Victry-sur-Seine, à la salle Bachouche. Vous connaissez la salle Bachouche, n'est-ce pas? Qu'on se retrouve tous là-bas pour pleurer notre grand frère, ami, connaissance, Yantingi Makakadiaka Akei. Voilà. Au revoir, Yantingi Makakadiaka. Voilà. Pour beaucoup plus de contacts, pour contacter, pour avoir beaucoup plus de précision, appelez Madame Adélia Lima au 066 96 98 928 ou encore Ambroso au 066 74 54 617 pardon, ou encore Saphir au 066 47 84 284. Voilà, ce communiqué tient lieu de faire part. C'est signé Mama Adélia Lima. Voilà, adieu notre très cher regretté Yantingi Makakadiaka Abana Yoka Lokole Balelio Yantingi Makakadiaka. Voilà, au nom de toute l'équipe de la Radio Lokole Télévision, nous présentons nos très sincères condoléances à la famille de l'illustre disparu, pour ne pas de la famille Lima, mais aussi à tous les fanatiques de Yoka Lokole, parce que va perdre un grand fan, il y a Yoka Lokole Yantingi Makakadiaka. Paix à son âme. Voilà. Autre chose à présent. Yaya Nalobaki Yangone Bandela Nakigali. Panique générale. Kagame il paraît à la kalisu soute na mdaku moko tope na parler moko 2 jours. Akoma ko changer le soka lali awa lobi akola kuna pona nini panique totale. To yesa kibino le Congo n'est qu'un éléphant qui est à genoux. Maintenant il s'est mis debout. Panique totale. Dernièrement awa na Kigali il paraît un dépôt des armements et soit qui
incendie et beta ki kano ba Rwandais baté ba ki funda na mutu ba ngwana mbongo mbango ba okima ba congolais ba ah ils savent quand même que ba congolais ba ko beta bango lokola bana mikie wana ezali révélation oyo Jérôme Sekana asalaki yango na RTNC. Je rappelle que Jérôme Sekana asali moko ya ba patron na ngai na presse Sirwan to banda biso to banda émission oyo Jérôme Sekana fiscalité et développement. Voilà, à l'époque, c'était fiscalité et reconstruction. Sika Boye et commis fiscalité et développement. Je me rappelle quand on Boazaki, te fouta pas go bandeko, banzela e bonga. Voilà, c'était un peu ça. Ça qui ba didas Simba, bazaki un peu belé. Voilà, je me rappelle des bons moments quand j'ai vu encore Jérôme Sekana, Erten Salou Makambouana, il y a Kigali. Jérôme Sekana, journaliste et économiste, ça m'a rappelé beaucoup de choses. Ah, Jérôme Sekana, suivez un peu comment est-ce qu'il parle de Kagame pour la panique totale na Kigali. Suivez. Vous savez, Kagame, chaque fois quand il parle, il dit qu'il contrôle tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Du sommet à la base. Il le dit. Et ce qu'il oublie avec ces services qui nous suivent, c'est que nous aussi nous savons ce qui s'est passé chez lui. Maintenant les choses ont changé. Il faudra peut-être lire mon édito Panique générale à Kigali. La promesse du président de la République, la promesse électorale, fait bouger les lignes là-bas. Quand il avait promis qu'il allait saisir le Parlement. Le Parlement est en train, le bureau définitif est là, le Sénat avoir une autorisation d'aller attaquer. Et je vais vous donner une anecdote, il y a 2 mois exactement. Ceux qui sont à Kigali sont en train de nous suivre. Un dépôt de gaz a explosé pendant la nuit. C'était la panique générale. Les gens ont commencé à fuir avec des bagages en tête, là que les Congolais sont arrivés. Donc ils s'attendent. Vous savez, la vengeance est un plat qui se mange froid. C'est authentique. On est en train de nous suivre à Kigali. Kagame que vous voyez là, il est trop peur. Il a très peur. Il ne dort jamais dans une maison 2 fois. Donc il est en train de passer la nuit parfois dans des maisons inachevées, dans des chantiers à Kigali. Dès que le Rwanda c'est un État client, ça veut dire que le Rwanda remplit ou exécute les cahiers des charges. Et le professeur Mbata considère le Rwanda comme état voyou, il appelle ça rockstead. On va y revenir, Moussa Nana. On l'a utilisé comme on a utilisé Mobutu autrefois, qui était le sous-traitant des Américains, des Occidentaux dans cet espace. Et quand ils se fatigueront de lui, comme c'est le cas maintenant... Ils ont commencé à se fatiguer de lui. Et quand tu vois, la propension est maintenant d'approcher Ruto, le Kenyan. C'est pour vous dire que Kagame, c'est fini. Et je peux ajouter en disant qu'il y a panique générale à Kigali. Parce que monter, il en restera toujours quelque chose. Kagame s'est habitué à mentir, à transformer les génocides rwandais, qui n'est pas Tutsi, mais qui est Tutsi et Hutu, en un business. Parce que hier, notre voix ne porte pas plus loin. Aujourd'hui, nous devons, c'est pas un secret, nous devons alimenter les médias internationaux avec toutes les preuves. Là, il faut mettre le moins, il faut mettre les paquets. Hein, mais bien sûr, ici, il s'agit du pays. Si on est à travers le monde, dans les médias, ça demande de l'argent. Les ONG congolaises des droits de l'homme qui ont des informations, qui ont des preuves, nous devons ramener tout ça sur la place publique pour dire que cet homme-là, il est un danger pour le monde. Et Kagame a maintenant commencé à tuer les journalistes. Et quand on tue les journalistes critiques sur les régimes. Donc tous ceux qui sont là-bas obéissent au doigt et à l'œil. Ils sont au garde à vous. Même pas un regard Kagame, un simple regard de Kagame peut vous coûter la mort. Il faut retenir une chose. Les mythes Kagame est en train de s'écrouler à vue d'œil comme un château de cartes. Et l'écroulement est plus rapide qu'on ne le pensait. Mais ce qu'il ignore, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, le Congo d'hier n'est plus le Congo d'aujourd'hui. Les médias internationaux sont en train de nous offrir Kagame sur un plateau d'or. Nous devons saisir la balle au bon et je voudrais que tous les médias... Yaya Jules Alingete
mokonzi ya IGF baseri moke bimaka azoka problème nini boye kuta za sénégalais ekoso et c'est là comme bilinga benga ça fait couler beaucoup de qui buzz dans les réseaux sociaux sika to là to la muki li kamusebimi Jules Alinguete est-ce que ba pesi mbongo a traqué kaka batu moko to ndengene siko ba les retours on ne sait pas yoka ba propos oyo mwasi oyo azali koloba Tangu à côté de la Jules Alinguete, qu'est-ce qui se passe? On a dit qu'on le prend ensemble, on a dit que les Mobo Yoka, Makam Oyo, Mwasi Oyo, à lobby sur Jules Alinguete. Suivez. Quand j'avais vu M. Alinguete pour la deuxième fois, avant qu'il ne donne ses $10 000 pour le transport, M. Jules ne répondait plus à mes appels. Il ne répondait plus. Je lui avais fait plusieurs SMS, il y a des preuves, il ne répondait plus, mais il lisait. Quand j'ai vu ne répondait pas, j'ai contacté une dame, je peux dire même son nom, Madame Véronique Tchala, qui a pu travailler avec M. Jules Alinguete à la primature, je crois à l'époque de Matata. Si je ne me trompe pas, Matata ou un autre Premier ministre. Et M. Jules Alinguete accepte de me recevoir. Et j'arrive dans son bureau, M. Jules Alinguete me dit, je ne peux pas dire tout ce qu'il m'avait dit parce que... Maman loba nyonso. Eza penza désolation. Ba nyonso. Je pouvais ko kanisa makamu nyonso mais sauf pour M. Jules Alinguete Aïssa. Tant qu'on a continué na bureau naie, en tout cas il peut porter plainte, moi aussi je veux répondre. Alobi yo il faut ko benga mutu nyonso ko yebisa ko sali musala. Maintenant soki ngana oto bimi yo ko ebisa mutu nyonso ke ngana oto bimi. Et puis moi souvent okutani na ye wapi comment yo okoki ko tambola na basi ya ba mauvais mœurs. A telemi azui téléphone a bandi ko benga je peux pas dire déjà. Teloba maman a benga ki nani? Non a bengi ba journaliste a bandi ko loba a silisi a fandi a lobi est-ce que yebi ke na yambaka batu 2 fois na bureau na ngai oza na chance. Nathalie. Et puis, excellence, ngana ya wapo na koyebiso ke naza aviseur. Musala o na sali eza musala technique ngana juriste. Mais na saleli o musala ya malamu o ezo porter ba fruit parce que ozala ki na besoin musala ko sala que révisitation et banda et luka président de Chine et puis bakanga batu. Maintenant, na saleli o musala o senga ki na pesi okutu na ba document. Ba inspecteur na bazaki na ba document, ils étaient incapables. Ya komona na ba décompte que ba décompte bazalaki a CGT pesaki bino, ezaki na ba montant moko avec des entreprises mafieuses au eza na ba bureau de contrôle. Vous parlez des entreprises mafieuses, autant pour nous les connaître parce que nous devons les contacter aussi et leur poser des questions. C'est l'entreprise Siska, c'est une entreprise na sala penza banquette nanga sur cette entreprise même na DGI. Bango balobi basala ka ba pont banini mais c'est une longue histoire na mona place basali ba ponte eza par exemple ezo sala ba contrôle ba travaux sur le chantier ACGT pezo sala ba contrôle donc bango na ACGT bazo sala musala moko alors moko il faut quoi comment grand travaux et superviser ba conflit d'intérêt, un conflit d'intérêt et puis bazo surfacturer ka ba montant ya ba projet par des avenants. Et puis, bakaboli bambongo. Un montant, par exemple, les a 10 millions, 15 millions, 5 millions, bakaboli. C'est déjà un détour. Oyebisi na papa? Oui, na yebisi. Bongo ya lobi noni? Alobi eloko lobi oza viseur pe ba viseur eza batu ba dénonçaka biloko ya ba taxe na DG na lobi non même ba détournement parce que musala okuto eleki na ko dénoncer ba taxe eza musala moko makasi. Ça m'a pris vraiment du temps. Après, à lobby, au Rozoaka $10 000 parce que je n'ai pas. Oui, je n'ai pas seulement dénoncé ça. Hein. J'ai fait beaucoup de dénonciations à l'IGF. À lobby, au Rozoaka $10 000 et puis l'inspecteur Mouzeze m'a dit que vous êtes une femme très intelligente parce que tant que vous avez conclure Moussala Oyo, ils en ont babilo Moussou Nazala qui combattit ça. Maintenant. L'inspecteur Mouzeze Azala qui vraiment impressionné à lobby
Mais biloko mususu bozalaki nango, mais comment la dame a découvert et puis azobakisa baka mususu malgré bosali 3 jours ya musala. Alobi inspecteur Muzeza alobi oza intelligente okosunga biso pe na makambo ebele parce que osala ka ba enquête na makambo ebele na ba société ebele. Mais yeba ko banda kozwa ka $10 000. $10 000 on a par mois. Non, par chaque dénonciation, c'était dans un aviseur. La loi est claire et puis on refout en tant qu'aviseur. Mais pour l'instant, on a besoin de transport. Na futa pe bato oyo ba contribuer qui pona ba document parce que ba komona lokola naza escroc na escroquer bango. Nde alobi na zelaye na salle antichambre na avant na zeli na antichambre na ye. Après abengi financier ba bengi na la zongi abandi ko gangelanga comme si j'étais sa fille. OK. Parce que ezalaki na bato babengaki bengaki, c'est vrai, il y a eu le secrétaire particulier président abengaka ye, il y a la grande sœur du président abengaka ye, mais malheureusement alingeti alobaki aza lisusu na mbongo ya kofuta ngate ka $10 000 wana bango balobi na musalo nyonso asali ti président ke Chine azongi ba arrêter na batu pona nini musala wana esalema na février te, mais c'est après musala ya mwana mwasi oyo nde tomoni ba réunion bandi na présidence, nde tomoni ba arrêter batu, nde tomoni batu nyonso bakomi koloba bazo bima bima. Pourquoi na février na le 15 février musala wana esalema kate pe BTC akita na terrain te. Ce que otali na groupe WhatsApp hier a commis que BTC kitaki le 15 février après le rapport. Mais dans le groupe WhatsApp, l'inspecteur bazo spécifié que BTC ayé pour qu'il quitte en terrain, c'était le 10 mars. Donc c'était après mon travail. C'est après le travail qui a commencé à voir réunion comme Ebele, ma kwambo comme Ebele. Après que rencontré donc autorité on a bengi, Monsieur Jules a appelé Madame Véronique finga biso bandumba. Mais Madame Véronique peut le dire, alobi que akobenga la présidence bakata biso makolo pour que tout le monde a présidenté. Akosala que entraîne na biso e kozala bloqué to abandumba. Yo koti na ndako na président, okoloba na chef de l'état nini. Bon, nazoloba na mokonzi ya mboka, monsieur le président, ce que je veux vous dire est que je suis pas la première personne qui se plaint sur le dossier de monsieur Jules Alingeti. Monsieur Jules Alingeti s'est fait aviseur de plusieurs dossiers. Peut-être je suis la première personne qui essaye de dénoncer sans avoir peur. Il se fait aviseur lui-même. Ah, ça veut dire ako kamatabino ba aviseur boyelie ba dossier, yesiko akboli bino abimi yemoko aviseur. Il s'est fait aviseur avant de dénoncer officiellement na salaki banquette nanga ebele. Il y a même plusieurs plaintes à la justice, peut-être bazo linga koye bisa. Te bazo banga. Papa bo melanga biloko wana. Gouvernement Madame Judith Suminwa Tuluka et Bima qui déjà les gens ont critiqué et continuent à critiquer. Ezope Sabatu Mutuko Soa. Est-ce que le gouvernement Oyo, il y a plus de 50 ministres, pour ne pas dire 56 ministres, Yango Bako Kamba Mboka, et Kosimba, Kotope, Union Sacrée, moi, Mbutu Zali Goma. Kasi, na interview na télé 50, et pas y a confrère Nabisope aîné Jean-Marie Kassamba, Mata Tamponio, ancien premier ministre Oyo, Yemoko Alobi, Banda Kosala gouvernement. Gouvernement le plus réduit, et c'est là qu'il y a 36 ministres, ils ont pu maintenir. Oui, on ne va pas refuser parce que Mata Tamponio, tout le monde qui n'a pas $, et c'est là qu'il y a stabilité à Kosakanate. C'est un vrai économiste. À sali parallélisme, na gouvernement souminois, na Oyo, mais gouvernement souminois, tout peut c'est un 100 premiers jours. Comment est-ce que le résultat est Kosala? Là, comment est-ce que Mata Tamponio parle du gouvernement souminois? Suivez. Vous êtes passé, c'est-à-dire le ministère des Finances. Question aux Congolais, je ne parle pas aux financiers que vous êtes. Comment vous avez appréhendé ça, vous, ces scandales? Écoutez, Jean-Marie, laissez-moi vous dire, autant c'est prestigieux d'exercer des fonctions comme celle d'un ministre des Finances,
Dans d'autres pays, on le qualifie d'argentier national. Autant se prestiger, autant c'est lourd du point de vue des responsabilités éthiques et morales. C'est lorsque, au me nommant ministre des Finances, que j'ai décidé de porter la cravate rouge. Oui, que vous arborez ce soir et qui est le symbole maintenant de votre parti même d'ailleurs. Voilà. Mais moi, je n'ai que mes chaussettes. Hein, vous avez les rouges aussi. Oui. C'est un symbole de la rigueur. C'est un symbole de la discipline. C'est un symbole de la responsabilité dans la gestion financière. Lorsque un ministre des Finances, ancien, demande à l'inspection générale des finances d'enquêter sur sa gestion, est-ce que vous comprenez l'essence élevée de la spiritualité? Laissez-moi vous dire que le symbole de l'État dans les temps immémoriaux, c'est-à-dire dans l'Antiquité, le symbole de l'État était confondu avec la spiritualité. Ceux qui ont fait les Sciences Po vous le diront. Lorsque je suis ministre des Finances, je prends la décision de ne voler aucun dollar du trésor public. J'élève la barre de la moralité jusqu'à dire personne de ma famille, direct ou indirect, ne peut travailler au ministère des Finances. C'était quand? De 2010 à 2012. Personne ne pouvait travailler. Aucun membre de votre famille? Aucun membre de ma famille. Non seulement ça, aucun membre de la famille Matata ne pouvait bénéficier d'un paiement du trésor public. Quand aujourd'hui j'entends les cousins des ministres, les petits frères, les grands frères des ministres sont payés par des millions de dollars. Mais c'est scandaleux du point de vue éthique et moral. Autant se prestiger, autant c'est lourd du point de vue éthique et moral. Monsieur Jean-Marie, laissez-moi vous dire, la contrepartie de la stabilité macroéconomique, elle est non seulement professionnelle, mais elle est aussi éthique, morale et familiale. J'ai toujours appelé le ministre des Finances comme un médecin urgentiste. Pourquoi? Il n'est pas comme les autres ministres. Quand on est médecin, on travaille dans la salle d'urgence, mais écoutez, on doit rester attentionné, éveillé, 24 heures sur 24 heures, parce qu'à tout moment, on peut vous appeler. Mais il y a le sens du détail. Lorsque vous avez la lourde responsabilité de gérer les trésors publics, le fonds de tous les Congolais, qu'ils soient de Chikapa, qu'ils soient de Lubutu, qu'ils soient de Ngandajika ou de Tchela, mais vous gérez ce fonds public et vous ne pouvez pas faire des scandales comme ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. On ne se réveille pas un jour sans qu'il y ait un scandale. Est-ce que vous étiez choqué? Mais tout le monde est choqué et je dois être choqué comme je suis un Congolais. Imaginez-vous, Jean-Marie Kassamba, vous avez été dans la salle, je vous vois encore dans la salle, au Showbuzz, en train de suivre mon allocution. Lorsque je disais... Kaka na gouvernement Soumino Oyo, ça avait fait couler beaucoup d'encre. Yango mama to ministre ya jeunesse. Mwana mwasi Oyo balobi ba misusu bazali bongo. Oh, azali tiktokers, tango ba nommé ministre, mais avant akoma ministre, je vous rappelle qu'il y a beaucoup mestre adjoint, il y a commune Yangali, je crois. Moi na moi si wana ba tiktokers, tango ba nommé ministre, malamoko a supprimé ba photo na yenyo surtout oh ba photo na yenyo to mona ki yango de tambo de commerce que a zaina ba position malamu te na computer commerce que ba photo kanga ki ya mabe ya na yebisa kayo. Salaka attention, makambo sala lelo eko rattraper peut-être lobby. Bon, hélas to koko to ala te kasi bakene ko luka mama na ye, na ningo tala attitude ya mama na ye. Est-ce que ndenge mwana refléter na ba réseaux sociaux eza ndenge mama zalaka tala mama mukolo, na ningo tala ba geste de ya mama osala. Et lobeli na ye ndenga alati babiloko asimbi botala. Est-ce que mwana a copier mama to ezali mwana kaka na ndenge na ye. Landa réaction ya mama ya actuel ministre ya jeunesse ya République démocratique du Congo. Landa. Bonjour maman Wilfried Aiganagato Nakuipone.
Bonjour maman Mireille Alanga Nzembo. Vraiment maman na eli susu nazana esengo mingi komona yo nozali mama mokonzi na biso mama la madame la ministre na biso ya bimi na jeunesse na kati na Congo mobimba o na minute bato baza kolanda bientôt là mosala ezo banda vraiment yango moni ngai wana wa yo mama Mireille Alanga Nzembo na yaki na cadre ya bana ya Bazuele pona komona yo tango makambo ne kweki bato ebele ba mitungisamaki yango ne sengaki kaka ngai moko na kitana na kati na ndako po namona yo pe bandeko na nyonso bayiba po bato ebele ba bandai koloba yango na ene sengo mingi pe na sepeli merci mama ndenge ofungoli maboko pona koyamba ngai etake ndeko no ya province pe ya village yango wana bandeko no bazana bosenga koyoka yo pona kopesa ngata mbote na musika me mikole koya bokozali esika moko topesi maloba pa na yo mama. Merci mama Mireille, merci na sepeli makasi koyamba yo. Merci. Koya kotikela nga message oyo ya bandeko na ngai batindi na yoki yango message wana pe kokombe pa mwana na bango vraiment epa ya koko na bango bakoyoka yango akoyoka yango pe akosalela yango akosalela yango na pesi bino kaka merci vraiment na bino bandeko na nga naza ndeko na bino nazali mwana na bino makila na bino o wana zape makila na bino parce que azali mwana o ya botami na mwana na bino ya mobali mare bo mare ngengeta penza bokoki koboya yete bino nde bosimba ye po akende liboso akende liboso en tout cas na sepeli po na yebi ke tango na kokomisele pe message na bino akosepela po azozela pe yango azozela pe yango merci beaucoup napesi mbote mama napesi mbote na bakonzi nyonso na biso ya Bazuele papa Mokonda napesi yo mbote mingi mama Agito napesi yo mbote papa Jean-Paul Monyala to leki na ngai moko napesi yo mbote napesi papa gouverneur na biso Nzanza topesi mbote mingi na nouveau na biso gouverneur Mike Mokene kopi molo topesi yo pe mbote mingi tokomonana tokoya tokozala esika moko napesi bino nyonso mbote bye bomoni bino moko boyoki toza na esengo makasi mpona komona lelo toye kokitana na kati na libota ya madame la ministre na biso abimi lokola ministre ya jeunesse na kati na Congo mobimba biso bana Bazuele tozaki na komilela mingi po ke o boyebi ete mo bozwi diaspora oui c'est vrai bolo babongo parce que aza mona botami na kati na ville ya Kinshasa akoliawa me bapara na ye babotami na kati na Isiro ye wana omoni aza mwana biso tata na ye azali wana moboa aigana gapato aigana gato Jean nani mbali azali wana afai na Isiro me na minute lokola likambo na mwana ekomaki azali awa oyo tata mwasi esika mwana koli na maboko na ye kombo wana ya Bamala wana eza kombo ya mobali na ye oyo abokoli yende kombo papa Bamala azali mongo oyo aboteli biso pe baseka babwa ebele bokomona pe bango nyonso bokomona pe bana wana nyonso oyo bazali bandeko ya madame la ministre c'est que origine ya biso ezali na kati na province ya Bazuele bandeko bowelaka te koloba maloba mabe boso parce que tozobotaka mokili mobimba meme nga moko mama na bino Alanga Nzembo pe na za pe na libota na ye kobota kotoka na bato mosusu me bana na pe bakozaka un jour na besoin bakoma kuna ta bomoni bango te boye babia ke mama Mireille Alanga Nzembo botaka pe bana ne na Kinshasa pai mosusu ndenge moko lelo Nzambe asali biso grâce lelo mwana biso wana bimi madame la ministre na kati na ville ya Kinshasa mboko na kati ya Congo mobimba capitale na biso c'est que biso so bana Bazuele sengeto za na sima ndenge mama zo senga ke ba autorité mosusu ayi ba kombo na bino te vraiment sepeli ke bio yamba ye na maboko mibale aza ya bino makila na bino bazali bana na gemeto vraiment totoni sami na sengo makasi ngana za na sengo ndenge mama ya mbingai na sepeli makasi vraiment etika la libela famille etika la libela pe kotika la libela makambo ekoyaka ya minene Nzambe apambola mwana biso akende liboso ndenge pe ba musu bakeli liboso
ndelo ko ezalaki bosenga na biso yango wana message na bino botindaki déjà ekomi déjà epa na mama pe mama akokomisa yango kuna epa na madame la ministre apagi tena awoyi pe ngo gema pagi olele ok tika pede o merci merci ok. Yaya balobaka chaque fois, deux fois, ezalaka, du pouvoir à la prison. To, de la prison au pouvoir. Mingi babeta li solo kaka ya présidence. On a président, prisonnier, et kendaka à peu près ndenge moko. Balobaka ndengo wana. Soki ozui président. Président Tambaranini, na cortège, n'est-ce pas? Sira et pas de bosso. Waouh! Président Azoleka. Prisonnier pe Tambarandengo wana. Sira et liboso. Waouh! Prisonnier Azoleka. Bangon balé ça un peu similaire bakamolo prisonnier na président. Alors, au comment on a deux fois Mutabandi na prison asuki na présidence. Par exemple, Mutabandi peut na prison asuki na présidence. Tu as bien un exemple, par exemple, les gens n'est-ce pas? Par exemple, Nelson Mandela abandonne la prison asuki na présidence. Mais si vous abandonne la présidence asuki na prison. Wana bino moboluka exemple na lobi mo eloko wana pona nini pona kotalisa yo makambo oyo komelaki Salomo Escadela conseiller à Chairman Moïse Katumbi président ya ensemble oyo et à Kenin Sango toyokaki bakangaki elora marche moko na ba mukebai oyo déjà presque une année mukebai bazali ko juger te il est en prison libérer Mike Mukebai azala libanda s'il vous plaît. Libérer Mike Mukeba, beaucoup condamné autant d'années de prison. Salomon Escadela, bakanga soit dans un mundu qui a le kuta, ce qui peut être comme bref, bakanga qui est à Kenaki Ndolo, à Oumelu Kune, par après, à Kena Belgique, pour la Bassoin Sika, Mbalapana qui était à Belgique, aussitôt voté. Mbalama qui habité. À postuler qui est dans la prison, bah voter qui est Erni Bossara pour être sénateur. Donc, de la prison au Sénat. Salomon Escadela tango awuti ko se faire soigner ndote le bokolongono tango comme ce que bokolongono aye bongo na Kinshasa a préféré à kende ko rendre hommage et pas ya moko ya ba membre ya ensemble on là qui ancien ministre ya transport mwana mboka Chéribin Okende Oyo baloba verdict bimake a se suicidaki to kozongo wana te akende ko tena cimetière akendaki na nétropole entre ciel et terre et puis na suka akendaki bongo kota la famille ya Chéribin Okende suivez condensé wana et puis to zonga na biso. Les morts ne sont pas morts, les morts sont avec nous. Ils nous voient, ils nous entendent. Ils ne peuvent pas venir dire au revoir à Chéribin Okende. Vous avez dit un camarade du parti, non. Il était plus que ça. C'était un frère pour moi. C'était un ami et aussi un camarade du parti. Je ne suis pas venu papa, parce que je ne voulais pas. C'est parce que je ne savais pas venir.
Aujourd'hui, comme je peux venir, c'est un devoir en tant que frère à Chérubin, de venir lui dire au revoir, de lui dire adieu, parce que je suis un croyant. Je sais que les jours derniers, on se reverra. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire à Chérubin. Je lui ai dit qu'il repose en paix, quelqu'un de juste, et il doit reposer parmi les justes, à côté de notre Père céleste. C'est là sa place. Yaya, le pays va mal. Oui, c'est vrai, le pays va mal. Tokobo ya ngote, mboka na biso zaina mwa kokoso ya kosakanate. Alors, là où les gens disent tout bas, misuba barago tout haut. Moi na mboka appel notable ya Congo central, Jean-Claude Mvwemba. Jean-Claude Mvwemba très bien. Akenda kibongo na Maroc esikapi nzoto ya Mobutu Sese Konkukuwandu Wazabanga, maréchal d'Isaïr de l'époque. Bakunda nzoto na ekuna esika mozole zalaka akei ko pesa rapport akei ko funda ba politique ya Congo et puis asenga tata Mobutu a renoncé na parole na ye boye ma parole na Mobutu alobaka yango après moi c'est le déluge. Ma tête vous coûtera cher. Yango to ali ko mona n'est-ce pas akei kuna akeko lela afundi ba politique siko et pas leli est-ce que moi ezate tata Mobutu le on a passe au na Congo vuluzi kimbangu bino bakoko na biso ba ancêtre ko ba esprit papa Lumumba papa Kasavubu bampoyo Kito vuluzi kimbangu bokolo na Congo na situation oyote Jean-Claude Mvwemba aleli kuna na Maroc devant mausolée ya Mobutu c'est ce que nous rendons hommage ce qu'il est là. Unité nationale ezalaka kozala muluba mukongo muswahili beto na beto. C'était le maréchal. Suivez Jean-Claude Mvwemba. Papa maréchal, je suis venu à vous, papa maréchal, me recueillir et me rapprocher de votre esprit, comme je le fais à chaque fois que j'en ai l'occasion de venir à Rabat. Les Bambouta de ce nous Congo disent Samba Kuluanku, Kosambi Kulu Kwenoko. Je m'adresse donc à vous, un des grands esprits du Congo Zaïre, comme je m'adresse au Bankulu, au Bisimbi, Congo, parce que je me suis toujours reconnu en vous, pour avoir parrainé et fait confiance à mes débuts en politique. La visite d'aujourd'hui est particulière
Je me suis en effet souvenu d'une parole douloureuse que vous avez eu à prononcer au cours de votre règne. Sans doute agacé par tant d'ingratitude, vous avez lancé l'anathème « Après moi, ça serait le déluge ». Nous y sommes malheureusement. Je viens pour cela vous demander aujourd'hui de nous délier, de délier le pays de cette terrible et malheureuse sentence. Le Congo va mal. Le Congo va mal, très mal. Et je crois bien que, plus qu'une prédiction, cette parole prononcée, sûrement dans un contexte d'incompréhension, nous vaut le désagrément et le désordre que l'on observe dans tous les domaines de la vie nationale. Les Congolais ont-ils été maudits? Je vous conjure en votre qualité, d'ancêtre, je vous demande d'intercéder auprès de Bambuta pour changer le devenir de notre pays. Aidez-nous donc à sortir le Congo du trou noir, de cette spirale infernale dans laquelle on se retrouve. Le régime actuel veut changer la constitution à la demande de quelques-uns de cartérans inféodés de son parti politique pour plaire à un individu, oubliant les enseignements tirés de toutes ces années de chaos et d'instabilité que nous traversons depuis votre départ du pouvoir. Après de longues années au pouvoir, vous étiez en effet confronté à des revendications qui ont nécessité des réformes institutionnelles. Votre grandeur a été d'associer toutes les couches sociales aux consultations populaires avant de décider des changements institutionnels à opérer. Certes, la démocratie a mis un temps à s'installer, mais vous avez tracé le chemin en ouvrant la conférence nationale souveraine et la suite a été plus difficile. La constitution d'un pays, un socle qui définit les conditions du vivre ensemble pour l'héritage de l'unité nationale dont vous avez été le champion. Après l'ancêtre Joseph Kasavubu, l'ancêtre Patrice Emery Lumumba et tant d'autres ancêtres du Congo-Zaïre. Nous, tes descendants, nous espérons que le changement qu'on voudrait expérimenter se feront dans le consensus et l'unité. Nous espérons que la démarche pour aborder ce nouveau tournant sera inclusif et nous ferons le nécessaire pour éviter au pays la discooptation. En restant fidèles à vos idéaux sur l'unité des Congolais, nous ferons tout pour éviter le repli identitaire sur base des visées tribales ou régionalistes afin que le Congo-Zaïre soit un seul. Au nom des sacrifices endurés par tous dans nos différents terroirs, à vous, au Bambuta, à Fumo Simon Kimbangu, je vous demande d'agir spirituellement pour changer le sort et la destinée de notre pays et de notre peuple. Papa Maréchal, cette réplique aurait pu être dite chez vous à Guadolité. Malheureusement, vous êtes encore dans ce beau pays qui est le Maroc, qui vous héberge, ainsi qu'avec beaucoup de notre chers parents. Nous vous demandons, merci Papa Maréchal, et dès que le Congo-Zaïre, dont vous avez été fiers, puisse se rétablir et être un paravent pour l'Afrique. J'ai dit, et je vous remercie Papa Maréchal, fait à Rabat le 9 juin 2024. Totikala kaka na situation ya président Mobutu, est-ce que boyebaka ke Mobutu était mort pour le Congo? Et belé, tant Mobutu akimaki akimi asali boye akime tolanda ba témoignage Mobutu était mort pour le Congo. Tolanda interview à Maman Bobila Dawa na grand frère et na bisope confrère na Maroc, tant que ne kotala yi.
Ndenga lobaki, ndenge ma Bobila Dawa a expliqué comment est-ce que Mobutu rendait qu'on va injecter, j'ai oublié encore les noms, pour na aswa force, kaka pour na diriger Congo. Mobutu ne dormait pas, ce qui n'a nous a joué rapport, il y a tous les frontières, il y a Congo, ce qui n'a joué rapport, il y a ANRT. À l'époque, ANR était encore ANR. Il a même dit ça tout haut, s'il faudra signer l'accord avec les diables pour l'intégrité nationale, on va le faire. Et il avait réussi. Côté là, il faut voir qu'il y a une fleur. Intégrité nationale. Les Congolais étaient, les Aïrois congolais étaient respectés, Yaya. Nous étions respectés. Tu brandis un passeport Zaïrois, c'est la fierté. On te respecte. Et tout le monde en témoigne, Yaya. Et quand tu es devenu faible, même ceux-là que j'ai hébergés chez moi ont profité quand je suis terrassé par la maladie pour m'empoignarder dans les dos. Oh, les maréchals. Malgré sa maladie, Alinga Kikimia, il a voulu abandonner le pouvoir. Mobutu alinga tika ne pouvoir na mayele kaka ba dongolo miso lokola pa président Sigo sala ka attention ba oba sala ba jalelo ba oba lo ba wana non, tu seras seul compte rendu aux ayomokona population. Mobutu soki ayokaka na ye. Et puis ayokaka aketi na utenika. Ake na utenika na bateau militaire sud-africain bakutani na musée Laurent Désiré Kabila sous l'intermédiaire il y a Nelson Mandela. Ah, Sikabo Nelson Mandela kufa, Mobutu kufa, musée Laurent Désiré kufa, bafanda kuna bali ko solo ba tala biso talabana oyo to nga to bana ko bundu sa pamba biso misatu to stoya au-delà. Mobutu avait voulu la paix au Congo. Akenda ko négocier na utenika, mais ça n'a pas tenu. Nzoka calendrier Yaba Rwandais et Zalaki Ndenge Mususu. Ah, on va vous rafraîchir mémoire na Dikambu Oyo, na moi résumé Oyo, ya Utenika, comment c'était. Je ne sais pas ce qui est copyright, mais Botala Yango Karamwa Mouké, Boumona, comment est-ce que c'est Mobarmo Oyo, Mobutu Asala, et qu'on rafraîchir your mémoire. To Sengaka, Naba Konzi, au Monipo na Congo et Bonga, Tobos na Akutimte. Koria Mobutu, il faut ezonga na Congo. Koria Mobutu, il faut ezonga na Congo. Boyebi histoire entre parenthèses, na bête la bonne histoire entre parenthèses. Avant de ça, élément ya utenika, bon mon a plutôt mettre dans solo. Boyeba que Gabon, quand les Gabon étaient encore Gabon, bah c'est Omar Bongo, je crois. Vous savez pourquoi? Gabon fleurissait, Nzoka. Ba mikwe ba maoche ya ba benga ngo ba ancêtre congolais à Brazzaville, c'était encore quoi bon ba mikwe ba Congo ba ancêtre ya Congo Brazzaville ba kundaki yango na Gabon. Alors, les Gabonais avaient compris tout ça, ils ont plaidé pour protéger Yango Gabon de fleurir. Et Congo Brazzaville, tant que vous président Sassou, non, vous devez récupérer les eaux de vos ancêtres dans la Gabon. Kuna Yango Moni Mandika et Salamaka Tokuta la famille, Tokuta la politique à Bokam Chouté, les Alakino, il a fallu marier la fille de Sassou Nguesso, à Kekuna et consort Tokuta la Makamwa, c'est très sensible. Neba côté Torano, moi ya Omar Bongo, à Bala moi ya Sassou, consort de surtout à Mona et par après il y a eu décès des gens. Bref, quand Congo Brazzaville avait récupéré, Zo. Ba mikua ya ba ancêtre na bango yango wana Congo et comment Congo lelo. Mais malgré Congo comme Congo, il faut pas continuer à trahir. D'ailleurs, les Congolais de Brazzaville bazoko lela pona nini ti lelo kombwane ya Brazza et Zalaka. Ba ela pona nini moi c'est ma auto solo na émission Ekoya. Ya to komete la osika breli solo oyo zali mokuse ya kosakana te na lingaki avant to beta lisolo oyo to solo la politique ya mboka na biso ya mingi bino bokantsaka oh non kaka ba africain noir nde pasala na bakisi te même ba mindele baza bato ba kisi ya kosakana te daya na radio lokole awa to betela no masolo e belé ya mindele bata de belé ya kosakana te ça s'est passé à Londres ndeko apesi solo oyo za ndeko oyo za kana Londres papa fisto beteli solo oyo pona kotali sabatu même ba mindele bazala kapé bato ya mystique. Il y a un jeune homme yé azala ki technicien
frigoriste abongisaka mingi ba frigo ba chambre froide esika batiaka ba bibembe ba chambre froide ya ba hôpitaux et consort abande ko sala na hôpital moko songolo na Londres hôpital wana ekangama na morgue na sala na morgue et puis na hôpital soki batu ba kei musala ye avec ko checker ko talaka est-ce que ba chambre froide est-ce que morgue ils ont fait ça malili très bien à checker wana. Alors au fil du temps il y a ça la kandenge nini soki aye wana okomona a jouer bembe moko ya jeune fille akei nango pa na ye akei ko ça la fête na e bembe wana. Alors pendant que ça fête bembe wana okomona azotaka okomona e bembe batete banzube c'est comme ça la ngo ba rituel moko boye. Alors ba tout ba na ko zwa soki mo ko retrait bembe na ye akota la boye baso mona ba corps na bango différent moko komona muta kufa ki me komona tango ba sokola ba même na sokola c'est comme si comment est-ce que ba semence ya mibali et ça na carte de bango ndre leur ba plainte là qui trop tellement plainte là qui trop ba yebi na Londres ba ko kino fungola ba caisse ba fungoli caisse to ki ba porter plainte de consort tellement comment qui trop ya ko sakanate. Qu'est-ce qui ne va pas ba ko ça la banquette mbila siko bani ko sala banquette mais qu'est-ce qui ne va pas battre ba de graka bo nini batie ba caméra cachée pour ya yebate. Alors dans ba caméra cachée et bani ko lakisa ndeko wana soko ye a checker ba frigo ya chambre froide ya ba liste ba tsaka ba morgue console kuna amona soko ba kiatika la poste moko akobimisa e bembe ya batu ya mwana mwasi asali ba rituel na ye wana asali ba rituel tasi ba rituel asu akei na ngona ndaku na ye kuna akola na bibembe wana et puis aye kozongisa ngo parce que yeta ngo yakana muteye bakate asala na ba moyen mobe. Alors jeune wana ba to bana ko mona ye ba bi salaire na ye ça ka peu 2500 pounds 2500 pounds mais ba mituka o ye apusaka ezana ba valeur en mbongo ante boyebi mbura matari to na Londres ba bandi ko landela ye ba bandi ko landela ye ti bambo nera abimisaka ba ibembe wana mbila bref ayo koyana akoyina ye tangu mbila akoyina ye bakena cote tangu bandi ko sambisa ye d'abord tangu bakangi nga bakena eti nanda kuna ye pe ana osandeni pendant que ça ba rituel wana ko coucher na bibembe konso ayo sala ba selfie ayo ba vidéo ba mona cell phone na ye na ordinateur ba vidéo ndenga kushaka na bibembe wana plus de 100 vidéos, plus de 100 photos à bibembe différentes. Bamoni yango. Tangu ba kei na esiko na côte, yaya, atalaki na sonité ya koloba na côte. A expliquer bango. Bine bozo mona makambo nga na osala na kimusuni, makambo ezali spirituel. Nini? Nzoka maître na bango bakundaka ye vivant. Alors akoma squelette. Akoma squelette et senga sikoyo ndenge ali wana tangu ya bana okushina bibembe wana tanga kusha bibembe wana tangu baozo ba semence wana ezokota mbala moko ezo transmettre et pas ya mokonzi na ye misuni ya mokonzi na ye ezali kozonga yango komona moko ba bibembe zaki na ba pota doki azo ko récupérer misuni ya batu pour a constituer mokonzi na ye azonga makambo wana ebite se ifalaki basambisa yango na tribunal ya babatu boye to na tribunal ya bandoki je ne sais pas eza ndengo wana. Donc ba mituka oyo bo mitungisa mate mituka onga bande ko tambo wana ngo ezali mituka te ezali bongo ba kofi ba cercueil ya timinde ba na makambo wana omoni tina mindele. Donc na cote elekela ba na cote na tribunal ba comprendre te mais muto ba ramena zolo ba même juge na revenu pas. Mais on était obligé, il y a que ça, mais ça y est passé avec ma physique, tout physique, bah porta qui plainte contre yé. Abi, même si bokangingai, toza et belé et kobanda, ko continue ndengwana. Yangwana balasa qui appelle tous les mutu oyo. Aza quelque part et que mutu bango akufi aine bembe na mort ce qui va jouer bembe c'est différent par rapport une autre c'est différent et ça ba phénomène moko boy ba benga la police pour na ba répertorier ba ta recensement ta soki ba to ngo baza combien. Alors yende ko wana ba katela ki 10 ans de prison 10 ans de prison baza ebele ba rituel ba sa ndengo ya
tosalaka angele soki mutu na bino akufi ebembe na mutu na bino akufi bosalaka angele bolingaka te ebembe na bino eumelaka na morgue pona morgue kuna ezalaka ba rituel ya marke na marke batu ebele bayaka na morgue wana pona kosala makambo nango d'ailleurs to betela du masolo ya boisa légion to beta masolo ya boya légion oyo ndeko moko na yebaka na Afrique du Sud abandaka kosala na morgue yemta betaka abaka na morgue coopération ya makasi okomona ba baso ya kosoma ba rien batu baso ya kosoma ba foi baso donc bloc belé okomona mutu muso ye ya bandi bukaka azui pene bembe ya jeune fille entre 20 23 ans akena ngo 3 jours akoya kozongisa bakendaka kosala nango nini est-ce que bakendaka même cadre nandeko oya Londres on ne sait pas par exemple ezali les gens tala moi le solo ya muke oyo to benga pour te expliquer makambu oyo ezo le kaka na mukili doki makambu oyo bakindoki makambu oyo spirituel ezalaka kaka batu mwindu te tina mindele ndeko na buna kufi prenez soin akufi ça va premier te mawa bo enterrer le plus vite que possible makambu oyo non ko bombaka na morgue wana 2 mois 3 mois 4 mois oyo ndeko subir pour jouer bayangote est-ce que commis c'est que bien voilà. To soki awa na après-midi ya lelo je crois lelo to beti solo ya muke mais to linga to sola makambu ya mboka na biso République démocratique du Congo to rafraîchir yo mémoire c'est notre pays à tous un bien commun mama ozana e commune biso nyo surtout ezali kaka République démocratique du Congo soki to lobeni mboka na biso te mutu moko akolobla biso azalité alors ndeko soki ozana lisolo ya kopesa benga biso kobanga te tokobeta lisolo na yo kaka ndengo tobete yango soko lingi totanga kombo tokotanga kombo soki po boy totanga kombo te tokotanga kombo te biso to fonctionnaka ndengo wana allez portez-vous bien santé de fer à tous hein? Chap chap et tchara. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjo